pona tina ya Asbel oyo ezali kosangisa ezali Asbel comme nango AGB avenir du Grand Bandundu ezali wana pona kosala kaka koluka kosangisa likanisi na yango ezali pona kosangisa ba ressortissant tout bato so babimi na du Grand Bandundu ezala moto ya Kwango ezala moto ya Mai Ndombe ezala moto ya batutu ya Bandundu eza kosangisa baza liboke moko ya Kwilu bandeko ya Kwilu po basangana baza liboke moko likanisi ezali na mwana mboka oyo na lisungi ya papa Simo Kimbangu ya mama Kimpa Vita et puis na molimo mosanto oyo asungaka bato na bandoto na makambebele nde apesaki ye oyo ezali lokola tokobenga ngo na français vision ya kosala eloko oyo AGB kombo na ye Jean Calvin Mbweso toyebi bien aza moto oyo azalaki na ANADEC aza na ANADEC azali président ya chambre de commerce azali pe na nini entreprise na ya sécurité donc azali moto oyo asali makambebe na mboka la Congo alors amoni ke tanga ala kotala amoni province na ya Grand Bandundu ezali ya bokabwani bato epai bazali te ngala kokipe mutu ya Kwango te kokipe mutu ya Mai Ndombe te kokipe mutu ya Kwilu te habite le kwanga za mutu habite na moni kwa po ya province eza kokabola biteni na biteni photo luka moyen to sangisa tozali bato ya mboka moko tokowela nini sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de loi sur le biso makambeya Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bile la confirmé nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble Sida Bile la ndenga ilusa Victoria est certa amen. Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure que vous nous suivez partout dans le monde. Un grand merci à tous les chers internautes que vous êtes si présents de nous suivre parce que aujourd'hui vous serez un peu surpris de voir Peggy Titan avec cette casquette écrit AGB, donc ça veut dire AGB, ça veut dire avenir du Grand Bandundu. Voilà. Donc avenir du Grand Bandundu. Aujourd'hui je serai passé dans cette plateau de situation. Je suis avec ma consoeur Jemima Ibele, à qui on va essayer un peu de décortiquer par rapport à cette Asbel avenir du Grand Bandundu. À qui déjà je dis un grand merci à tout le diaspora. Je pense que vous êtes là. Merci à Blanchard Mavita, merci à Raïssa Moukoussi Atalo, merci à mon papa Joël Lili Atalo en chair et annonce, merci à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on vient uniquement de parler pour votre Asbel Grand Bandundu, avenir du Grand Bandundu, donc en sigle AGB en sigle. Et Jemima Ibele va aussi essayer un peu de vous saluer en lingala, comme on dit, en lingala, notre langue de la République démocratique du Congo. Jemima Ibele, bonjour, mbote na yo, Jemima Ibele. Mbote na yo pe ndeko Peggy Titan, mbote na baimboka tu, baza kozwa biso na bilili, na baitando ike na bango, na Congo Victoria et puis na chaîne Oyo Ozali, tozali a pona tina ya Asbel Oyo ezali kosangisa, ezali Asbel comme nango AGB, avenir du Grand Bandundu ezali wana pona kosala kaka koluka kosangisa likanisi na yango ezali pona kosangisa ba ressortissant tout bato so babimi na du Grand Bandundu ezala moto ya Kwango ezala moto ya Mai Ndombe
ezala moto ya batutu ya bandundu eza kosangisa mo bazala liboke moko ya kwilu bandeko ya kwilu po basangana bazala liboke moko yango bato bokotala biso na Congo Victoria ezali jemema ndenge bomoni na ndeko na biso Peggy Titon tokomeka pe kolobelango ensemble na bango et puis merci na boss ya chaîne oyo JB Kumaluta na ba partenaire tout soutenir biso pour que musala o okende liboso merci bon pour na ba diaspora o ba komona biso tolati bilamba ya AGB donc avenir ya Grand Bandundu sikoyo président nango tokoyeba kombo ya président ya moto azali ko kamba yango parce que tu as vu que déjà quand tozo lobela déjà Grand Bandundu donc ça veut dire ba ressortissant nyo so bandundu moto azo kamba yango azu likanisi tokoyeba kombo na yende ko gemema likanisi ezali na mwana mboka oyo na lisungi ya papa Simo Kimbangu ya mama Kimpavita et puis na molimo mosanto oyo asungaka bato na bandoto na makambebele nde apesaki ye oyo ezali lokola tokobenga ngo na français vision ya kosala eloko oyo AGB kombo na ye Jean Calvin Mbweso toyebi bien aza moto oyo azalaki na ANADEC azali président ya chambre de commerce azali pe na entreprise na ya sécurité donc azali moto oyo asali makambebe na mboka la Congo alors amoni ke tanga kotala amoni province na ya Grand Bandundu ezali ya bokabwani bato epai bazali te ngala kokipe mutu ya Kwango te kokipe mutu ya Mai Ndombe te kokipe mutu ya Kwilu te habite le kwanga za mutu habite na moni kwa pour ya province eza kokabola biteni na biteni photo luka moyen to sangisa tozali bato ya mboka moko tokowela nini mutu na mutana makamne mais pona souci ya province ekende liboso kotala ba eneo basalaki musala ou ba yayo basalaki musala na mboka oyo bazaka ba président bazaka ba ministre bazaka na ba poste songolo pakala peut-être basangala kité pona kozala na souci ya ko bongisa province mais ngai tant que leki nako pe ko kene pa ba yaya na tuna ba yaya ndenge ni boko mona ke non oya biso province eza ko kabona biteni na biteni baninga bazali sanga même si boko kabona to sanga na to de loko moko yango monya lobi eza avenir donc ça veut dire leloté mais lobby nango nde kozala bandundu ya leloté mais bandundu ya lobby ya banzela malamu bandundu ya lobby ya makambo ya kitoko ba site touristique bon pas ko bona biteni na kilo na bandundu na tala no makambo ebele ba ferme makambo ebele pourquoi pas biloko msupete te euti na bandundu et ça la kitoko nde to mona ba mbujima yaka to mona na ba Congo central ndenge yaka do yango moni pe ndeko Jean Calvin Mbweso azali mwana ya mboka ye na kati ya o babengaka moboko on a le français babengi doctrine azali nationaliste ye azawana pona nation pona intérêt ya nation o tu ya sala na musala oyo ezali pona nation oui azali politicien bato musu bakomi tuna ke non ya bandeko pe ya bandundu bazali divisé parce que tu ebi ke mwana mboka Jean Calvin azali pe na bandeko ebele oyo pe ayebani na bango o pe bazala avant ye pe baya mais lelo likanisi azwi division wana to égoïste parce que tozo benga ngo na français égoïste oyo bato oyo bazala ki liboso na ye o bazaki nango ya ina likanisi wana est-ce que likanisi wana ako avancer nango tino na suka to ezaka eloko moyo ko suka na nzela ya teke pona tolati ba bilamba déjà ya AGB yango ndefo bato bamona ke ko kende liboso mais est-ce que à vision avenir ya AGB batonyo so bakoya na ebonga moko pona basolola pona avenir ya province ya Grand Bandundu déjà AGB komona yango boye bato bakanisa kwa AGB sali ba inane ba desate AGB zana no bébé nanu kuta sali sortie officielle te mais lokola bato bazana kati wana baza déjà na likanisi ya malamu parce na visionnaire na yango ba diaspora parce que ba auto ko sala émission o ezana libana ne bakotala ba diaspora auto monique azali muto abandundu ata ba pesi ombela te ya Paris ya Suisse ya mboka mobimba ya mokili na partout na Afrique ata ba pesi ombela te ata bengo na téléphone te mais tant monique nazali moto ya bandundu c'est que ça ko concerner ngai likambo etali ngai il faut na kota yango ozoko mona yango moni tango lobi ke non na ba tango ndenge asali eloko avenir avenir du grand bandundu ba idée na ye bandundu peza province monene na olobi ke ba idée na ye est-ce que koma lango musika ou bien ezaka ke non nini boy omoni likambo nzambe azalaka déjà liboso
nzambe amemaka yango mosika ozomona po ntango nzambe apesi moto vision apesaka oyo babengaka provision ntango déjà nzambe mama ye moko alobi mama Kimpavita papa na biso Simon Kimbangu aza wana na nsima yo kanisa osala yango ye moko loboko moko suko ya kelongi te ezosenga mpe oyo mpe aye akabeteli bayaya porte yaya kofungola mpe motema amoni ke mpona nini te nga mpe na ya toyeba yaya mosusu ntango oyebe obengi ye boye akoya mbala moko tabi te bobanda nanu nga na kotala moi 1 mois moi 2 mois boka peka mokomisi epa ye réunion ozokomona donc eza eloko oyo ebandi sika mais eza na baambition ebele eza na bavision ebele pour que bato tu bazali baressortissant ya bandundu se retrouver ou alors mona pe ke bazali inutilité baza utile lokola bato nyonso et puis province du Bandundu ezali province moko ya pamba te parce que kotala bato ebele ya mayele o baza na ba poste ba ministre o ba na Sénat na parlement ebele na basi na mibali baza ba ressortissant ya Bandundu comment que baza déjà la mutu ezota bango kaka batia makambo mususu na misala pour e affaire et tambolisa sous province na biso ya Bandundu et bon bandeko bazali na Kinshasa bandeko bazali na ba province mususu ekoleka na voix nini pona ba ressortissant nyonso baya basanga na elongo parce que tobosani te tozana bato ebele ba ressortissant bato ya minene même sans oublier côté biso pe tolobela moi culture ba oui ranson bazali so ekoleka na nini pona bango message ekomela bango pona baya ba rejoindre est-ce que bako s'adhérer ou bien bako yaka kaboy ou bien bako contacter kaka sabato zali ou bien bako zana moi nga moko boy pona ba solo la mais matali AGB Avenir ya Grand Bandundu déjà AGB kotala yango boye eza na président eza na vice-président eza na secrétaire général eza na secrétaire exécutif eza na ba membre collectif ya makambo ebele na kati nango tona ba protocole tona na ba caissière tona ba caissier tona ba tuyandenge ba trésorier ozomona ke AGB eko tambola na banzela ebele eza likambo ya ko limiter te eza likambo OK kotala batu mususu bato mususu oyo bazoko mona ke non ekosimba te mais bapesa AGB lokola espoir so ko kota suna bozindo question ngo malam pour la vente et bon bato oyo ningo olobi wana ke bazali na ba secrétaire exécutif et bongo na ba province pona kokutana na bato ya AGB bakutana na bango ndenge déjà AGB awa pona ko sangisa bato et ko salema ba François baka de porte en porte sensibilisation ko benga bato baya boya ko sangana na biso nde tolo baboy na mutu so ko tala biso na Afrique du Sud akotala biso na France na Suisse amoni pe que non ngai pe nazali mutu abandundu naza mutu ya Kwango nazali mutu ya Mai Ndombe likambo etalinga alors zete to benga e pour to bango te bango ne ba otala biso siko ba mo ke jemima ala tipolo ko la sake non pour mo lango pe susu na sima ke ezali penza AGB donc AGB dans suki kangi bo mo na yango na sima ndenge ezali AGB Avenir du Grand Bandundu donc ezali ko la sake non ezala o babengi yo eza babengi yo te eza apolitique a tout la kao na moto ya MLC na moto ya INC na moto ya parti songolo pe paka mais soko za la kaka mwana ya Bandundu donc oza obligé ya kosangana pona intérêt ya province na yo ozoko mona musuba mona ke no ngala za moto ya Grand Kasai azoko buna pona Grand Kasai na yeke liboso tango lelo Grand Kasai ko ke liboso eza fierté na loka biso ba Bandundu lelo boy ngala za la ngai ne na minute obo ne na tipolo bla ko mba moko automatiquement moto ya Bandundu que non mutu biso tona besoin to comme ba site touristique to tonga ba meloko belé développement yeba ke na vie province ya Bandundu ko yeba ngo ba stade ezala négligé makambo belé oyo ba politicien ba salaka est-ce que na kati ya AGB est-ce que nous bozo ko assurer population bozo ko assurer ba ressortissant to Bandundu tant boko tia bomoko est-ce que misala wana oyo etikalaki oyo bato ya gouvernement bakokaki te pour na développement rural pour na développement ya Bandundu est-ce que vous avez la continuité ya AGBT bon mais ndeko journaliste ete ke bato bakokaki te dès que no bazali na makoki mais bolingonde ezala ki ndeko jemima nga nazala déjà na province ya Bandundu na koma na Kwilu na koma na Mai Ndombe na koma tina Kikwiti tant nazo lobela oke lelo bana Kikwiti balelaka baza na stade te kasi yango na tina na AGB yango na AGB esengaki AGB eya
pour que solution à stade est bonga, pour que courant est kota na bandundu, pour que kolia est comme malamu na bandundu, pour que tous ba site touristique makamutu o ezanga ki est kota. Nandela AGB ngwana président Jacques Kavem Bosalobi yé mon côté mena lisanga tout tikala no ba conflit o ngai na mutu beto kana kate mutu boya asalanga boy mutu boya asalanga boy lelo to koma ko mona msusu ba chef coutumier na biso ya bandundu aye msusu za kutana ministre tel na mokondu tel mais ozo mona ke no aza ko baluka moko mo pe ndeko na moko mutu bandundu mais ate obeba kale akale pa kotate makamu il fait sila na AGB ko l'axe toujours bolingo unité tozala bomoko pour la but kaka moko kosunga province ya bandundu po ekene toujours liboso yango zomona et comme AGB eko na français ba ko faciliter ko bongisa makambo za ki passe chef coutumier alobaka msu kisuku alobaka msu kimbala alobaka msu munoko o takuta ce qu'on a ministre moko za muluba ako so na munoko nini yango AGB ko senga bazala ba interprète bazala ba protocole bazana batu oyo bako orienté msu bango bakoteli ministre mokondi tozala chef coutumier to ana ndeko moko auti na bandundu aza besoin kutana na yo soki ezala na bazana ba langue différent interprète moko azawana yazo banyana kisuku na ye yipa zo transmettre na munoko oyo mokondi wana za na facilité koyoka o make communication ezo kene na facilité donc AGB eponi mutute o baka eponi muteme eponi ndekolo donc eponi musicien te comédien te politicien peut-être maintenant yo komi apolitique to ko beti masoyote ke oh boni kula mbongo nyinye bungaki te to ko soka bon to sala ndenge ni siko to bongisa mamba ba stade to ko masiko mamba nzela to lo kasuma maboy za pe na ba député na kati ya AGB bazali 4 na ba député na pe ba ko sunga pe bino na ba motion na bango et pour na ko bunda pe ka pour na province ya bandundu ouais déjà ba député tanga kei ba député provinciaux azala kata na parlement kuna mais attention ko ba la makampe tali mboka mais a participer likambu ya AGB pour na kaka avenir ya bandundu pour na kosaka kaka malamu au moins ke ba ko voter yango ko sala bien na lelo lola bandenge bazali ko sala bazali vraiment ko valoriser province na bango mais sûr que bande coupé ya bandundu mbalo ba juma yele on a sûr que non ba comme déjà na souci ya ko développement mambo ekufaki na kati ya bandundu déjà AGB ko sangisa ba ressortissant nyonso ya bandundu pour na vraiment basimba na lokola dalapo ne balobaka ke non lokola dalapo pour na province ya bandundu ezali parmi ba province aux na histoire ya République démocratique du Congo ya mboka na biso déjà dans le bakara bongo exemple écoute za ngo musikate ya ko sangana ko zala bomoko ndingisa ya arbre de palable yango to za nango donc oyo ezali déjà signification munene ya makambo to ko koloba komona nzete bo ezali nzete ya mbila nzete ya mbila soki bani ko bota ba étape ça veut dire et comme il kambu ya soutien ngala zabo oya zabe tout to sangani esika moko poto bimsani to misaka bambuma o ezomona misato mbuma wana ezali wana pona kosangisa siko tina na arbre o ezali nini arbre na mboka na bandundu ezalaki na bazana banzete lokola ba arbre oyo esalaka nini banzete o soki batu ba bozana likambu eza ko simba te eloko moya ko lukela ngo solution boye bovandi na sewana waziko ko tuna makamutu yango moni le président Jacques Kavem Bosalobi non ngai kaka na se référer ou alona kanisaka ka ndenge tozalaka kuna na mboka malgré abotami na Kinshasa bato akatoka ka abotami na kula tabotami awa mais asali effort ayekola munoko na ye pour alobaka ngo kitoko donc soka zolo boko katoka mutabotami kuna na bandu non abotami ndi awa yo eza signification mobimba donc déjà ko tala yango bato tu ba ko vanda a na C mais bazaba moko na C ya arbre wana bazulu ka ko solution ni ba ko sala pona avenir ya bandundu donc avenir ya du grand bandundu basala ndenge nini ekoleka malamu ndenge nini bande ko ko za arbre palable o tozali komona oyo apalable arbre apalable
à palabre. Voilà. C'est ça en français. Donc, je pense que Abraham n'est aussi kolobakeno, n'est zaraki ba mikolo ba imboka ba ye na sea yanzete oyo ba sololi ba zu solution à likambo. Yango ndi ezali ko représenter la logo ya AGB. Voilà, yango eza lokola logo ya AGB. Donc arbre de palabre. Donc attention que va au moni AGB te mais monika mutati polo na simalango monika ka lelo bia yango wana AGB yango wana logo na bangonde oyo ko laksake yango oyo. À palabre voilà, arbre à palabre. Parce que to tirer makambo nyonso tout pour tout monde que le président Jacques Kabembe Bosada moto oyo avec ka vision ndenge moka lobaki na papa qui pamvita na papa na maman qui pamvita na papa la Simo Kimbangu azui yango na Matthieu 11:25 na Bible Matthieu 11:25 et lobike makambo oyo Nzambe alakisaka bakolo te akisaka bakulutu te akokola son peuple na bana miki pour la comme son camp mukuse donc ça veut dire oyo bakolo basala te mais nous avons un moi qui a PC sagesse, intelligence à sali. Il y a un collègue qui non, le président Jacques Kabembe Bosso, oyo ba ene na ya bandundu, bazaka na bokondi. Mais basala kate suite te que bazangi mbongo, mais suite ya kozanga bolingo, kozanga unité. Injustice. Manipulation. Makamutu ya mabe oyo ezaki na kati wana, yango sala ki non, tenga la kobongisa te, okuna pe ngape na kosala te, yesa tenga na sala. Biloko wana tout le président Jacques Kabembe Bosabi alingi yango soko mokete yango amoni soko ekomi ke non debout elle quoi debout grand bandu to telema pour na ko sauver province na biso ya bandundu et bongo pona bisika o bozali pona bato bazali kolanda bino surtout pe bato ba kozali baku ya kolanda biso pe na Kinshasa awa parce que to yeba siège normalement siège na bino ou bien numéro ya téléphone pour na ko contacter AGB ou bien parce que aux akaka non c'est parce que na ba émission ezali koya na ba émission ezali koya to koyamba yemoko l'honorable Jean Calvin Mbweso oya ko lobasiko parce que biso tozali ka ko développer to fungola ka bato ba comprendre na bozindo comprendre et surtout bandeko bazana diaspora na linge loko moko jemima to comprendre bien bandeko musu ba mona kaka c'est comme si kozala na tendance moko ya parti politique et ndengo lobi keza asbel ndenge za asbel wana bandeko nyonso bakoya lobi keza a politique nayoki mingi ebongo bana basi parce que Kumbo sanate na province bandu bana basi amayele bazali belé o tozo mona même a na ba parlement même batongaka banini pour na développement parce que bato amayele pe bazali o pe tango boko sangana na bango pour na ndenge vision ezali tango kende kuna makambu nyonso o to mona na Kinshasa ekota na bandu betika na retard kaka ndenge tolobaka derrière un grand homme il y a une grande femme. On a français. Nali falansa. Donc ndenge te lobi dana kati ya ba mibali, c'est que moi si pas ali. Donc to lobi que non ba tata ba kozala, c'est que ba maman ba ko accompagner bango. Po to yebi que na maele ya tata, na maele ya maman, okomona kitongo ba sangani, okomona ke mayele kozala susu makasi. Okomona. Donc ezali na kati ya bandundu. Les toto adresse na kati ya grand bandundu et loko mingi oye bomi penda bandundu ezali intérêt politique mutuna mutazana intérêt politique na ye mutuna mutunenga za bongo aza tribaliste donc ye po na ye lokola waza ndeko na ngai te na bandeko akwilu ya mai ndombe toko sunga na te po azali mutama indombe te na ko sunga mutu ya kwilu te po azali mutu donc oh bozali bino tu bosangani nde na bandundu na grand bandundu magede bakaboli kwango bakaboli kwilu bakaboli maindombe bozaka moto moko eloko moko ekaboli bino ezate yango sikozo mona intérêt politique nde na tribalisme na ba égoïsme olinga yo moko omikanga kofungolela muninga oboyi olinga kanga moko kaka na mikanga nango nazala motema mabe yango moni sali avancement ya province bandundu ezalate donc yango no moni le président Jacques Kabembe Mbweso aza ko senga kaka yaza kala posa ko senga unité ala ko senga bolingo ezonga na mitema malgré makamto to ko donc ba conflit to bosana to apena 2020 makampe leke belé to changer moi page to comme apena page ya sika to lo ba makambu ya sika langage ya sika na kati ya AGB pour na kokala ke province ya bandundu ekende kaka liboso voilà sur ndeko jemima tozo kende kaka pour na lisolo ya AGB ndenge tozali ko solo la AGB toyebi président nango est-ce que
La ministre au non sortie officielle pays salamité, bandeko bakoyoka tant to koyamba ye moko l'honorable. Voilà. Awa akoloba nyonso mai nyonso wana. Mais kobosana te ndenge tolobaka na biso tribalisme. O tozali komona soki jemima azandeko aza Congo ya bandununga ya ba Congo donc tokoki kosola te makanisi ko zala bisika moko te. Lelo tomoni ndenge vision oyo bandeko ya bandundu avenir ya grand bandundu. Est-ce que vision oyo ambition nango eza boni boni? Kasi ambition nango ezali d'abord ya kosangisa le côté bon et bon abozano uni bozano esika moko. Ce que boda epai bokosangana te. Boze esika moko pour faire avancer. Toyeba et le koni ezangaki na province na biso. Liboso po Kinshasa ndenge za boye RDC mobimba bakamina bezoka ya makamba kolia. To bokosolo banzela po biloko ekotaka la facilité. Tolongo kuna bon sko biloko msupo esa le mekosenga elotiliki. To ke na côté ya électricité to ça nini pour courant ekotana bandundu. Tolongo wana pona kosala ke no makamto ekende liboso batumso bandu nemsu facilité ya langage ezalité ayebete loko moka kosala te to créer ba centre de formation bat ba ko moi couper couture ay ko moi mécanique ay ko moi kozata moi chauffeur et ko sunga ka rapporte que les gars que ça ma carnaval tant que ba chauffeur à Liban te ka ya biso mo ya AGB to zuye asali loko wana donc AGB ezala ba ambition ebele motanza sima AGB azate Nasima AGB est d'abord vision. Vision oyo ye moko le président azana yango pe na lisungi ya nzambe ndoko mona makamto ko salema. Potanga zoki likaniswana ye moko lobite ke o akaka pa noko et pas camarade eza pa ya président moko songolo te alobi na lisungi ya mama Kimpamvita na papa na biso Simon Kimbangu na vision dans balaxe qui est yango moniki et selem bongo preuve aneke attirer yango na Bible. Aluki yango bipai mususu te attirer yango na 4 loba nzambe na Matthieu 11:25 de obino botala biso bo tanga yango boko comprendre que non oyo nzamba la kisina ba kolo te na ba kulutu te akolo sope na mwana muki donc pour na Jacques même bosale comme considéré comme si azaleki mais azaleki azuli kanti o ba ya peut-être bazoka ngote bakoko za nango mais manque ya bolingo et ça que ba ba ko sangana te voilà merci ndeko généralement to comme déjà na suka na sur bato ba yoki ba comprendre oyo to lobi pour na kopesa adresse ou ton numéro ya contact pour na ba contacter AGB ba contacter AGB nene parce que bandeko msupe ba kokuta na biso na nzela soki to lati pe lamba ba kotuna biso bisika ni ba koyi kozwa AGB ndeko généralement au continuer au sa adresse, au sa peu numéro ya contact. Voilà donc pour na koloba ke baimbo katu bozali pe libanda boza awa na Kinshasa omoni ke nga nazala nga libanda mozala ndekolo pe azali moko ya bandundu oko kotinda ye na adresse oyo na UPEN donc na UPEN na avenue ya route de Matadi na UPEN na université donc pembeni ya université na kati ya Ngalema route de Matadi soko komi ka lobi nazo luka bureau ya AGB na UPEN soko komi na UPEN mututo yebi université ya UPEN ezala ko bunga te kaka lobe na nzela na route de Matadi ezalaka na commune ya Ngalema déjà wana ka soko komi na UPEN mamoko ko baki biso mona kaka AGB yangwana ezala ko tala yo et puis okeyo bingai nazali moko ya bino ndeko ya bandundu et pona ko benga okobenga ye moko président alobite ko le candidat ya secrétaire o nzela ya conseiller o nzela moto songolo pakala parce que batumsu babanga komona azobenga honorable boyam so te honorable tanga pese déjà numéro boy si ka yebi ke non na minutes oyo azoko ya mabatu nyonso po azana bezo to dala ebele alobite ke non batu bazala mokaza bezo batu azala ebele de porte en porte, de bouche à bouche, ça veut dire nga na beteli yo lisolo, yo beteli ndeko lisolo, ndeko beteli ndeko lisolo. Yango ndeko tambola te, kaka bana ka bandu ndeko ko tambola. Oko benga le président Jean Calvin Mbweso na plus 243 82 22 82 22 5. Donc numéro moko facile. Voilà, plus 243 82 22 82 22 5. Donc ezali penza o babaka kino facile tango ko bengi
on se présenter ngai na ko bengo na Suisse na ko bengo na Allemagne na ko bengo boy na za moko ya bandundu alors profiter pe maman ko tuna ngai ne na za na moni AGB mais oyo comprendre awa te solo ne moko président a ko expliquer ce qu'on a na bozindo pour comprendre que nous a ce que le quoi nga na za na Kinshasa na poto na ko sa ndenge nini na besoin de contribuer na besoin de pesa moi likanti na ngate okoleka pa boye budo ko pesa ba piste nyonso toto ba na li français ba piste nyonso na kimya nyonso pe okozopia siko comme pe fier tant on a mboka pour vendre binazo le la AGB et puis na bato tout on a besoin sous na libanda o comme membre boto créer comité moko boye kaka na nzela bisolo ya ko benga kaka le président ako tindelo ba dossier ba document nyonso pe place yo zali oko créer bureau oko créer siège oyo ko sala que non AGB France AGB Suisse AGB Allemagne on a besoin AGB etambola mokili Russie voilà donc vous êtes déjà na AGB to bengi soyez les bienvenus na kati ya AGB kolobake AGB zali moko ya likanisi ya mwana mboka azali mutu auti musika te auti na mboka mosongolo pakala te abotami na Kinshasa mais na souci kaka ya kotala ke province ya Bandundu e kabwani na ndenge ya mabe tanga komona ba Congo central eza ko bonga banzela balwala ba makamte ko bonga zotala eloko ni simba kitene ezo simba te na grand Bandundu na grand Bandundu tanga do kotala yango na souci wana nda le but na créer AGB a signaler atiki politique te bon moi était quoi créer na AGB a lutter azaka ka politicien a commis kabola wana yemoko honorable temps to koyamba dimanche prochain a ko expliquer na sûr que to komi na suka ba comprendre bana nyonso ya Bandundu baza partout dans le monde un message est passé pour na kosuka nga na pesi merci na Raima da télévision merci na Jemima Ibele merci na yope na honorable Jean Calvin Mbweso merci na bana poto nyonso même bandeko ba organisation na Kinshasa bandeko ba la biso partout ndeko Jemima liloba ya suka pe pona toka bwana bon liloba ya suka na couper sakaka merci déjà na bato o bakotala biso na itandoliken o bakomona ke baya ko sangana na biso AGB et ko sala biso vraiment plaisir biso to ko sola makamuto kaka na se ya arbre de palabre to ko vanda wana nde to ko solola na kati ya makambu wana nyonso tu yango wana numéro o na bi na kopesa bobenga le président Jean Calvin Mbweso MCO tozunga na suka na plus 43 82 22 82 22 5 donc benga bosola na yemoko président tuna mituna tout oza ko déranger yo na pesi merci na balandi tu ya Congo Victoria na balandi pe ya chaîne ya na Raima da télévision merci na boss JB Kumaluta merci na Alfred Lotimea kuna na kati ya Suisse merci na Adosenga na kati ya Suisse batu boza penza ebele et puis merci beaucoup na batu tu baza awa baza ko soutenir vision oyo président Jean Calvin Mbweso azanango pour qu'il est toujours liboso donc ezala ki abino Jemima Ibele babenga kanga mingi gros bébé de la presse voilà merci tokomi na suka merci na badeko to bozo la biso na Raima la télévision merci na Blanchard Mavita merci na Reissa Mukusa Tani ya Johnny na pesi un grand merci na batunio je pense que AGB et pour Nabino, AGB pour na ressortissant sur la bande de Nabi qui bande aux États-Unis, aux en Russie, aux en Wapi, bande quoi Australie, bande quoi Kalaming pété que nazo ya pena bande quoi Micronésie parce que Nabi ba ressortissant au bande ko pe bazali kuna na Océanie na koyaka kanga pe nazai moko ya ba communicateur moko ya moto nazali ko panza sango ya AGB to kuta mikozali koya bozala brancher et surtout esika Bourumou n'a pas payé tout le temps, merci. Je pense que car à Nenge, Ndeko Jemima lobby, na arbre de palabre, Ndeko Vanda wana. Donc pour la Bosola, pour nous repérer, pour communiquer, pour nous informer, merci. Bye, à la prochaine. Bye bye. Sur la Mamba site, ce total Mamba site c'est 001. Donc tous en number 1, Mukonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Là de télé, là sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman on a ndenge nango. Donc total la Victoria TV, na ndenga ilusa na ndenga makambo,
news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans idéologie européen, Botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nenga Indosa. Victoria est certa. Amen.